Merci à vous, aimables internautes, vous qui nous suivez de partout, à travers la République démocratique du Congo, pourquoi pas dans toutes les 24 communes de ma capitale qui est Kinshasa, partout ailleurs. Restez toujours branchés sur www.congokimia TV. Je sais que la déception ne sera jamais la vôtre. Comme vous le savez, je ne suis pas seule. On a toujours l'habitude de recevoir pour vous, aimables internautes, les invités. Aujourd'hui, Nazana Mwana Mboka, Balobi, Yé na pour na droit de réponse. Donc, le lot de la Penza Makambi Belé, avec bien sûr la permission de Joël Mola, ceux qui qu'on soit déjà invité sur ce beau plateau magique de Congo Kimia TV. Donc, merci comme ça d'abord à mon boss, Orgazi Manhattan, Balobi leader. Et comme pour ne pas être kilométrique verbalement, je suis accompagné de mon invité qui est Maître Faya. Lelo bateau baebi Maître Faya baebi, baope bazo occasion yeba Maître Faya te, lelo bozo occasion on a découvrir qui est Maître Faya. À qui je dis bonjour. Bonjour maman. Boni. Très bien Angola Nzambe. Naebi ke bateau déjà bazolando bazana mobangi balobi oh susu makamunini osuto comme komona na mboka balingi vraiment baye banga na yebi yo Maître Faya sko batebele bifo baye ba Maître Faya azanani kombo na ono nu kombo mobimba et puis Maître Faya azanani. Merci mingi na chaîne na bino ndebo boyambinga na susu na plateau na bino. Tout d'abord, je vous remercie encore. Je me présente. Nga kombo na ngai Maître Faya, naza guide spirituel, pratiquant et adepte de vaudou. Voilà. Guide spirituel. Naebi ke landinyo so Congo Kimia TV amona to yambaki awa maître spirituel, aza maître spirituel universel, généraliste, aza avéré. Mais le loto yambi maître Faya yé aza guide spirituel. Guide spirituel, bani. Guide spirituel est un mot où azo guide spirituellement comme ça on a canon ya vie na yo parce que mutu nyonso na mokili o azo traverser des airs et ba souffrance ba problème aucun poto mamule belé ou solution te mukanda ba pesa kaote mosa kimio mobala kimio makamno ke ne liboso te nyonso eza bloqué nyonso eza freiné et c'est comme l'étape wana qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'orienter au guide spirituel. Le guide spirituel m'a encadré spirituellement à comme son canon il y a vu notre place Emmanuel à bon ça qui pona yo. Prophétie il y a prophète a bien solo prophétie. Aux aboro mon amoni aussi mbongo na moni salibwe na moni salibwe mais avant union ce qu'on a apporté na yo ba barrière ça na nzela il faut muta guider l'action nzela pour comme na canon ya vu na yo pour union ce comme kitoko pona yo on a ce rôle na biso ba guide spirituel ils ont mot oyo azo guider à permettre de vivre en harmonie dans la nature. Voilà. Donc, différence c'est ça entre maître spirituel et guide spirituel. Guide spirituel, chaque matin tu travailles, n'a pas de prière. Pourquoi on a lundi n'a pas de prière. Papa n'a pas lundi n'a pas de prière. N'a pas guide spirituellement tu comme on a canon. Ok, j'espère que Balandinion sur Internet, Nion sur Bazan qui quitte na Congo central, Brazzaville, donc partout ailleurs, naïbi qui vous comprendre qui est Maître Faya. Voilà, avant tout côté vraiment na muzindo penza ya sujet na bisolilo. Donc Maître Faya, nangi na eba identité na yo spirituellement, yo za côté ni. Côté nava. Sauf aussi la science, j'ai vu que tu as réservé beaucoup de questions pour moi. Oui. Je ne peux pas donner ma position. Il faut tout savoir, toutes les 5 séances autour de la langue. Ni moutou a évolué spirituellement au comprendre la position. Voilà. Maître Faya Azan n'a pas ça dévoiler le secret vraiment, mais avec bien sûr la permission de notre boss, Orgazi Manhattan, au premier épisode, deuxième partie, troisième ainsi que quatrième partie pour comprendre qui est Maître Faya. Donc tout côté vraiment na sujet na biso ya lelo to bongi c'est là qui bino bandeko ezali vaudou. Donc to yeba vaudou définition non ya vaudou na ezana on peut na langue ni. Merci. But mingi ba ka vaudou babanga vaudou. Ah vaudou zanini vaudou zanini vaudou est origine utuna Bénin. Est religion endogène. Biso ba indo to bossa na ka mingi ba origine biso place to uta. To comme ko simba bloka mindele ba magie ba haute magie ba kotina kena pharmacien qui Illuminati na kena rosco aboy
eza biloko na biso te eza biloko ya mindele eyaki ebiloko wana eyaka na bacode nango na baprincipe nango esalaka bato mabe. Vaudou est une religion endogène. Nous sommes tous des Africains. J'ai passé mon enfance au Bénin. Nabotama awa, na langue qui cherche à l'âge de 6 ans. Na qui Bénin, place nako. Cause formation. Cause formation, c'est trop dit. Place ba initié qui. Voilà, là où j'ai été initié dans temple à Vaudou. J'ai passé plus de 15 ans dans le temple à Vaudou. 15 ans, on a passé kuna, ça m'a appris à faire beaucoup de choses. Na ekoli makambo ebele, na ekoli mystère, na ekoli culture na bango, na ekoli makambo na bango, na ekoli makambo ebele. Yo makambo o na ekoli kuna, ta na zongo na mboka, na laksa bande ko na ngape congolais, ba nini za vaudou. Bato waka vaudou, blo ba beneza mabe, babanga kango. Non, vaudou za mabete, vaudou bomakate, vaudou za kindokite. Vaudou eza kindokite eza contre sorcellerie. Ceux qui ont été ndoki, vous comprenez? Les vaudous c'est quoi? Les vaudous eza culte africain et permetaka moto azana harmonie na mokili, harmonie na ba divinité na e. Vaudou eza na ba divinité ebele. Ba divinité ya vaudou wana chaque divinité azana rôle na ye. Na kati ya vie ya moto. Nga précisément naza adepte à vaudou précisément adepte ya mami wata. Na vaudou toza na mami wata, toza na tron, toza na tolegba, toza na legba, toza na orushi, toza na gambala, toza na sibisaba, toza na nino tron, le temps 31, tron hein, toza na kenesi. Vous voyez na mami wata. Toutes ces divinités vaudou là, il y a toujours un sac-patage oublié, des sac-patage dit à tonnerre, né à foudre, dit à kanda. Tolegba est en train de protéger la ville. Moi, je suis toujours dans Kishasa, oui. Na entrée na biso ya Kishasa. Bon, ça la statue moi muké, sous forme ya na sani moko, sous forme ya boule. Ba maquillé, ba tchelo, ngi ba fait t-shirt pembe, yé ba bengi Tolegba. Donc Dieu du village, il a protégé. Il a protégé bino na village. Mutu batu balukaka mbongo mbona simba bona som non pour nous mbongo oye pa na biso ba prêtre vaudou to ko pesa yo kenesi on izani susumeti iza nya c'est ba divinité vaudou non kenesi ça divinité vaudou yo za homme d'affaires femme d'affaires ou businessman oza posa makamno kendeli boso no ozala ki stable comme vraiment instable faut voir Kenesi. Kenesi autre pesa yo. Yande comme stable. Yo na génération non projeté nous mo bimba sans danger. Yo so pour mettre ba internet nyon so ki za on a danger mo te. Ne kilate. Kasi yango na ko ba bien fait à vaudou. Le ba bien fait à vaudou. Qu'est-ce que vaudou ça na vie à moto? Nini va ma vaudou. Réellement vaudou ça nini. Il fait la canine na vie à moto. Nga mettre fire na za adepte à vaudou. Est-ce na be liboma? Na za instabilité. Mamsu yo yebi nenga o pratiquant ngo même tumsu mamsu o yeba nenga ozuela vaudou te. Tant mutakoya. Exemple o mutana problème. O maître mutasel nga mabe boy. Divité di vaudou okende. To ki me pa ya sak batadi de foudre. Yende akanda. Na bien ye bien oru. Bang bande ba okende ba di a vengeance. Oru ça dit a vengeance sak batana za akake. Po papa mobile nanga kimi oh boy divité to okende to ki pa mami wata di d'amour. Yende mutosala ki mobile anazonga. Après ce domination, après ce pouvoir, yo mobile moi sino kimio, yo moi simbal na kimio. Mutozonga sana ni mami wata. Ino tu en harmonie mbal na bozonga kitoko. Le ba bien fait vaudou. Bien fait à vaudou. Le lot ça quatre côtés les maintenant on a bien fait ya vaudou na mono tangi ka moi 3 bana oyo ya vaudou ya divinité na bango tout monde to tangi mami wata to tangi oru to tangi nini ya foudre 4 déjà. Oui, ils ont protégé village wana. Donc oko ba c'est sous pour batumsu baza banibaye ba na azwa ki akote ki biso akoti biso na kamwa retard parce que au moins ba monsieur eza ki abandé déjà kotala. Tanga ye maître Faya lobanini. Tanga ya maître Faya lobanini. Na yo canon mais ici to lekaki. So koki susu ko bandela moi mukeli na sima pour mutu nyonso azwa temps ya ko comprendre. Na ba oba okeki ngaite
na ba bien fait à vaudou ezaboué ceux aux un problème na yo ma comme les aussi mbaté finances bloquées activité sur zéro aux hommes d'affaires importants comme celui où la famille respecter côté pour aux équilibre na vie na yo tokozwa kenefi kenefi wana ndete ko pesa yo ina ko sala façon comme na harmonie na business na yo aux en harmonie ma comme no nyoso to pose ben inconvénient na ye bloko aninga na bloko aninga kate. Parce que j'aime au faut pas tel ça mon kenefi pour zoyer au sala boy na boy ate aux awap na mokili kenefi ba za mokieboy na pesa au melango bokiba ngai au melango so pesa ba on ba meliang mais na tindi na tient enveloppe na tindi na lambert de Paris DHL partout au meli kenefi na pesa prière na ye au meli avant na libum mon connaît comme nganga okuluba yango esalama ba business no nyos no ekende liboso en plus ba yeba eloko nini o ya lingaka ne lo ni mutazo yango on va s'entendre non eloko ningaka na loko aningaka te vous comprenez tant on a kenesi non le m to so ma bazate pour une âme pour porter divinité dans ce nao protection balamoko automatiquement aussi on s'est ngate so za mobile au kufa aux impuissance souté au téléma tu au kufa protection au commune force ma bé accident ma bé moko eko ila yo yete wana kenefi moi si akimiyo mobile akimiyo pamba ka be mbalo zo ningo souté mo zo ningo souté pour na nini bo umel na bo mbule belé lelo abalukelio mami wataza wana akochwa en harmonie mbal na yo bena moi si bo yim tazana zo protéger biso ozana problème ba escroquer mbongo muton ngo futa nyono te ba bokilo malade ozo ngo zung sa malade wana bat ba sol mabe to na sakpata na oru sakpata die foudre oru nzambe ya vengeance na okelo komo utuko lobolobi soki ba bokilo malade ko kozongsa ezala pe muso eza ke ya kolongola karaté sans que ozongsa ça dépend à mutu vous comprenez toi tu n'as rien fait à personne ose donc mabete mutamba abokilo mabe ningo te boso bomakio mais il faut le faire pini fois là pendant la semaine on va souhaiter voilà voilà to monyo te babiloko awa na bato musu ba moni bo babi c'est kazanganga penza zanganga na ngi vraiment na ba mettre fa ya soko ko la sabatu que eza na onde bat bazo kanisa te wana eza ka juste moitié à moi temple na yo obimisi pona et pesa identité na yo. Merci bande ko nanga babanga te bazala bango kimia bazala vraiment kimia kasi je pense c'est quoi nous sommes africains nous sommes africain tout ça ba bantu to tika bloka mindele wana obazo kena biso wana ezana nini mindele sale loko na pona mindele bloka mindele nga batu mwindu te bloka biso batu mwindu yango yo bakoko na biso bango yo bakolo makambu bango yo bango nde quand tu as un problème tu viens consulter un adepte de vaudou les vaudou c'est quoi les vaudou ça loko ça tic au tac vaudou ça tic dans 5 jours dans 10 jours non les vaudou c'est du tic au tac on ne pas banga la vaudou c'est du tic au tac papa mo balanga kim ah le zo ndako tic tac mami wata kende azon c'est na place azalaki bilongo makasi papa mbongo bayibinga mbongo ah combien kenefi kende automatiquement papa makamle simba te ni ah papa mutasela mabel oru sakpata kende prenez besoin protection toleba protéger vous voyez c'est du tic au tac c'est quoi au côté tozana ezana balbani comme on a ye o ba kolo makambo o ba ntite na ngai ba kona bango va secret natanga ba kona bango le lotelo mardi natanga ba koma na bango no tango lo jeudi lo mardi natanga ba kona bango te bango yo ba kolo makambo bango ndi ba pesa ka makambo bango ndi ba kolo makambo na mito mekio zu tic tac vous voulez c'est le tic au tac na force akate et ça déactiver na ngai quand tu es un adepte de vaudou nous c'est comme activé on ne force plus rien au meko kutani tic tac maître na kachote bat mi baso banga vaudou bo banga na vaudou te bo banga vaudou ata mukie te eza wana pona kosunga bino pona batela bino pona kosunga mbali na bino pona pesa bino mbongo pona makambo ke liboso bo banga na bino vaudou te bo banga vaudou te bo banga vaudou te eza mabe te bat mi vaudou bloc ba béninois non nous sommes tous des Africains vaudou eza na Bénin et que na Haïti
et qui est na Brésil nga mi on a Kinshasa ah je suis le seul adepte du vaudou ici à Kinshasa maître Fire le seul adepte du vaudou et boso mususu abimi alobi pa yaki na olobi mususu pe boye alobi te ça ba diplôme na nga na zone temple à Python po yoka boye maître Python na Ouida au mona boye batu musu baza aya alobi ye mutayaki na vaudou mais biso to ya nango po to za wane occasion non na bitek ngam nek na vaudou moi j'ai quel âge ba ba ke bena vanga bazali na bitek ngam nek na vaudou j'ai dit je suis le seul adepte ya vaudou reconnu na temple ya Python na Ouida. Vous comprenez? Je suis pas dit que c'est moi qui ramène, non, j'ai dit je suis le seul adepte ya vaudou. Na comprendre pour na comprendre chaque le 10 janvier na fête ya vaudou na tambola kana maputa pembe makolungu na batu na adepte na bazali tout tambola mo sebe katation tout kana mai sebe katation fait honorer mami wata divinité nanga bino moza na place mote ya osala ni tilisanga mo boy neti kilt poto monde batu musupe ndeko na biso mususu mutiri baraye pa komi na église siko tozo e baté to constituer wapi maître na yebi ke bosolo la rapé boza ba collègue le so bon biso zanini on n'a pas tout ça l'idée mon terre sans sa maître spirituel nyoso fraternité mort tout tant sur la et tout développe tout passage à on se va pratiquement pas et on s'appelle pratiquement aussi pas c'est pas bon nous sommes tous des frères nous pratiquons et nous sommes toujours tout dans la bite mort il y a quoi débattre parce qu'il va pouvoir autour la on a bande qu'on a bazan on va les calmer la moi je félicite beaucoup les personnes qui passent ils disent des bonnes choses et ça nous fait du bien parce que battre ba spiritualité ça nini battre que vraiment bedli ba que non va passer ba ça quand na bateau moto ça ozobela récemment maman tu kufa na système atang makwana baba ki lemba ce pasteur kanja bi matin ndako pendant 3 jours à kufi ces personnes doivent l'arrêter pourquoi tout ça tant que on a pasteur c'est pasteur Akimi pourquoi moto ça na mbasso on doit les soigner rapidement. Mouton a problème. Oh, Dieu va faire quand? Emmanuel Bim pas père faute de connaissances. C'est quoi la connaissance à Zolo Babino na codage? Connaissance yango ya tekle bino. Ah ben je vous ai tout laissé tout. Laissé Emmanuel je vous ai tout laissé tout. N'a pas besoin de pouvoir, il y a comme marcher sur les serpents. Ça nous souligne. Hein? Il m'a dit so ya tena zelu boko ko ndimo ya kasi yango na tena nusu mtamoni. Mati fa sala ngo mati fa sandoki. Multiplication na bandangwe yemo ke Emmanuel multiplier mapa tant na multiplier mbongo mati faza magita multiplier mbongo non nous sommes que des apprentis nous suivons tous les chemins que Emmanuel nous a tracés comme maître Fire sotobi ke biso to placer yo na monde de spiritualité to ko placer au place nin po toza na spiritualisme toza na mysticisme toza na mususu kiminga muke question wana oposa ki on liboso na répondre que c'est que tout si Sébastien Sambiso maître Kimine ngai kaka nazongi sela ki yo mais na moni ke oza penza na bisio ke loba bat ba olanda ngai ton aussi Sébastien makamna on no loba moto comprendre pour sonini nazali on évolue encore on évolue pe atikali voilà ce qui tobi ke ota la caméra na biso ba retenir nini na première partie oyo ya eloko to tuko sala ya sujet na biso vaudou parce que to lobel ka ba bien fait l'autre ba bien fait franchement to ba bien inconvénient ya vaudou bien fait à vaudou bande konangai vaudou za religion moko africain et ça permet à monter en harmonie na nature vaudou za eloko moko za religion moko oyo ekoki kosunga yo na ba diverses manières na fitele bino awa so mbala kimiyo akozonga oza musala to oza musala obota kato ko bota mutawa lokolo ba problème ozonga c'est les revanches oza na posa ya protection vaudou ko protection ko asiro nyoso maladie incurable vaudou ko bongisa yo okena poto bambole belé ou voyager makamle ke esimbakate obota kate nyoso sala kapana yo esimbakate tout est zéro pour toi vraiment ngana kosenga na yo ke au consulter maître Fire na ko guider yo atanga au consulter ngate o luki évoluer moko adepte moko ya vaudou o ya ko guider yo o ya ko chona na harmonie na nature voilà maître Fire na mono simbikan bino no soboko makana système akan comme pour koza nuka yo moko boy sans can mais can ouvre mais rôle non ezarani non to kaka mutaye ba ke tozaba africain non pour mutaye ba que nous sommes africains mon can là c'est synonyme ya pouvoir so mutana can ibakaza na charge moko boy na famille azan eloko moko ba pese na famille donc can est synonyme ya pouvoir muto simba can ezate na bité ba timbe simba na bitni na sima pour besa ya synonyme ya pouvoir je suis un chef dans mon village ah bon un chef d'un village nangai donc quand au ba village na ba mona ngabwe
bata collectivité na ngai ba mona ba bikina na chef biso ben to bien bon ba da donc chef ya collectivité voilà. Maître Faya, na linga opesa biso numéro de téléphone contact na yo oyebisa bon habité yo poza mutu oyo bandaka il faut muta somba fiche to mutu asala ndenge nini po muso ekoma o soma na fiche pour na consultation bilo mo abongo. Merci pour cette question. Je répète encore et je répète. Chez Maître Faya, la consultation est bel et bien gratuite. La consultation est bel et bien gratuite. Quand tu as un problème, il veut dire un jour, peu importe l'heure, bien à Maître Faya, la consultation est gratuite. So copie sa numéro parce que baté belé ba comme le kuta et belé bato ba comme peu ko yana masolo a le kuta bazape belé Maître Faya to boyi ke bato mususu bazana bezo to benga Maître Faya o mona boye apesi petit na yamba o mona boye o komambala mo directement te mais moi je vous signale que Maître Faya ye moko ayambaka téléphone na ye so copie sa bato numéro de téléphone. Maître Faya, je suis disponible au plus 243 82 055 16 81. Maître Faya est disponible sur le plus 243 82 055 16 81. N'ayamba téléphone nangai ngamoko. La consultation est bel et bien gratuite. Au benjingai peu importe l'heure. Biotique message nom et prénom date de naissance la photo na yo yango ko permettre na tala nini photo sala pona yo tant on fait la consultation papa maman yaya ndeko na papa na moni boye pona yo ata mtu ana yena ete azani musika peu importe la distance otinika na WhatsApp si beaucoup connaissent sur WhatsApp nom prénom prénom date de naissance na photo après 10 minutes au vu consultation là papa ma caméra est bloquée par rapport à boye pose la solution venir il faut ça là boye so ngo continue musala continue. Gratuit. Ok, merci. Tokomi okende déjà na souka na ebité mot de la fin par rapport à il y a ces jeunes absolument tout koloba par rapport ya batunyo so bazolanda yo ko koloba nini pour na mot de la fin na. Merci encore na chaîne Abino pesinga ce plaisir pour la première fois nem ki zamba souka nous avons beaucoup de choses à faire ensemble boki mangate bo banga mnelo deuxième étape, c'est au côté de la kachi, tout décortiquer, inconvénient, il y a vaudou. Bon, balandingai, bon, c'est peli, au besoin de question, vous posez des questions dans les commentaires, pour permettre de vous répondre, bino. Nazalanga ndokité, nazala juste adepte, il y a vaudou, il y a précisément adepte à Mami Wata, nazawana pour na guider bino spirituellement, na bino na harmonie na nature, nazala pour savoir ma bête, pour na lier motuté, na papa, maman, baza vivant, moi c'est nazai, bana bazali, donc j'ai problème ça na moté. Adresse nanga mamo yebi nazam to bunga te wazana posa ngai oyi ke chasso benga je suis disponible wazana poto partout zo benga je suis disponible masolo bat basolaka bat bomana kate nyoso ça tout se négocie lo bomana za wana te quel que soit les problèmes faut se négocier na bat finga ngai na bat baninga te moi na za pona mutute je vous remercie nous amena nga za juste ay makambu. Voilà, merci na balandinyo so Maître Faya ozana dédicace au salate bino pe bosala na bino ba dédicace te non dédicace ka moi sinangai Florida moi dit je t'aime beaucoup c'est tout. Merci beaucoup, merci na balandinyo so ya Congo Kimia TV bino batu bozwami bisika ebele bolingi bo contacter soki ke boyoki numéro wana malamu te bozwi bo contacter biso na numéro eza affiché na ban ya ba écran na bino bo benga biso to kopesa bino numéro à Maître Faya. Donc merci comme ça à mon vieux les celles qui me restent balobi mon vieux quoi bo banga na bino te babiloko nyonso eza ngelo mote bo banga te eza na kaka nature ndenge kaka Maître Faya alobi abike to ça il a mingi kibokoko babiloko ya ba mindele botika oh yakara mbala moko voilà na pesi merci comme ça à mon vieux balobi l'homme de baibinga ba plan l'homme de baibinga ba plan Alexis Yamamoto Yamatia mon vieux les sel balobi jour J- anniversaire nanga quoi donc na pesi merci comme ça à mon vieux Jean Bakoukas balobi à bière universelle la bière expérimentée mon vieux les sel que me reste on a moni ba vient ngai côté Angola
Raoul Tono, le prince des diamants, namoni président Lick Tukomata, namoni Susunani, Paolo Tudilu, le sénateur, namoni mon vieux Charlie Mouyumbu Babi le mannequin d'Angola, na pesi bambo tebele, na pesi bambo teboye na Nicole Vienga balobi ascenseur ya année pressé na ascenseur balobi tantine moko bien azo sula ki toko. Donc namoni pe Ani Benzema o abetaka bale te mesko o ya sala masolo balobi bango nde makambo. Donc Nicole Benzema, namoni Nicole Fienga ascenseur namoni Ani Benzema balobi bango anande bango kutufona baptisé bango ba fille à Fashion Police. Donc namoni ka ngana pesa langa bango. Donc mon vieux Sele Manzombi, mon vieux le seul qui me reste na binoka mukie quoi. Donc côté Angola namoni César Ngelesa, voilà mon vieux Vincent Kikata babi bavie na ngai bo mesana na bango toujours anissé ba mwela. Donc bino na sobozo landanga ba o balinga ke mission oyo kimana chez vous tozawana ba o pe balingi ba moni que non maître Fire azonga lisusu parce que nazo signaler bino ke toandoke na bango karabongo. Première partie, deuxième, troisième, quatrième, tout pour découvrir qui est vraiment Maître Fire et l'okoni ni sa particularité nae aboyi non ko découvrir en nae bandeli boya lingi tant ko décortiquer penza makamaro na katikati bo comprendre. Merci comme ça Nancy Mendes. Merci comme ça mon boss balobi Julia de Luxembourg nde makambo. Niki Kims balobi Niki Kims namoni papa Lolo depuis Rotterdam monté ma maman Mireille Milambo namoni Niki Kims la couleur d'origine babi m'a prête à porter nani sous. À tous ceux qui me reconnaîtront, je vous aime beaucoup. Quant à moi, je vous laisse, je vous dis bye.